procéder rituel sikoyo bamembre effectif baye kobelema epai mokonzi azali baye pene na ye bato ya bilili bakozwa bilili. Voilà. Bientôt c'est ça le rituel. Voilà, c'est le rituel. Sikoyo tofanda kimia toyoka lecture. Effectif. Il y a arrêté d'approbation. Il y a Kotangima. Poyaboti, mon continent Bongaye. Le représentant le plus âgé devant le chef rituel. Et le second va pouvoir le saluer. C'est une façon de lui transmettre de manière beaucoup plus traditionnelle. Tofanda Kimia. Tozaina Katanda Koyanzambe. Tofanda kimia makelele te. Tolanda na kimia maemaziko lekawa makelele te. Le pouvoir de diriger l'église qui ministre dans la direction vient de lui être confié. Les différents représentants passent les saluts et adressent de petites phrases. De petites phrases riche en enseignement. Ça. Voilà, chacun à son tour, salut, chacun à son tour, mais lui bouge pourquoi? Voilà, c'est Papa Bandio Bandio qui va bientôt saluer les chefs lui adresser quelques mots de civilité, ça il faut le dire, chacun de manière beaucoup plus coordonnée, ça c'est sûr, chacun présente au dernier rempart de Félix Kimbangu qui prend la direction de l'église. Après Simon Kimbangu, Nonomounou et les trois fils direct de Simon Kimbangu, voilà. Nous entrons dans une période de petits-fils de Simon Kimbangu. C'est une autre génération qui prend la reine de l'église kimbanguiste dont la présence est sans cesse nourrie. Mokonzi wa Bule asili kopesa mbote na bamembre effectif. Sikotolanda botangi voit arrêter d'approbation. Oyo ekofanta mokonzi nebonga ya ye. Il s'installe, voilà. Et voilà. Il vient ainsi d'être placé. Il vient d'être installé. Nous allons à présent procéder à la lecture de l'arrêté ministériel approuvant la désignation d'une personne chargée de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. République démocratique du Congo, ministère de la Justice et garde des Sceaux. Arrêté ministériel numéro 005, barre cabinet du ministre, barre justice et garde des Sceaux, barre 2002, du 6 avril, du 6 février 2002, approuvant la désignation d'une personne chargée de l'administration et de la direction de l'association sans but lucratif, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, vu tel que modifié et complété à ce jour
le décret loi constitutionnelle numéro 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 36. Vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement dans ses articles 10, 11, 13 et 57, alinéa 3.3. Vu l'ordonnance du 1er décembre 1960 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Vu l'ordonnance numéro 93-008 du 18 janvier 1980 portant création et fixation des attributions du ministère de la Justice. Vu le décret numéro 025/2001 du 14 avril 2001 portant nomination des membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 143 du 24 septembre 1962 modifiant l'objet de l'association sans but lucratif précitée. Vu l'arrêté ministériel numéro 87 du 31 mars 1967 approuvant les statuts et la nomination des personnes chargées à l'administration ou de la direction de l'association susvisée, vu l'arrêté ministériel numéro 117/68 du 2 août 1968 approuvant à la fois la modification apportée au statut et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association susmentionnée. Vu l'arrêté ministériel numéro 028 CAB-VP-RI-JGS-95 du 23 mai 1995 approuvant les modifications apportées au statut et la nomination d'une personne chargée de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Vu la déclaration datée du 26 août 2001 émanant de la majorité des membres effectifs de cette association, arrête, article 1er, est approuvée la déclaration en date du 26 août 2001 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu a désigné son éminence Simon Kimbangu Kiangani en qualité de représentant légal et chef spirituel. C'est dans une allégresse totale que les kimbanguistes vont tenir. C'est dans une allégresse totale que le chef Article 2. vient d'être... Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général à la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 février 2002, Maître Ngele Massoudi. Je vous remercie. Voilà. Ainsi, lui. Voilà. Simple. Ainsi, pacifique, porté sur le fond baptisme si vous me passez l'expression aujourd'hui, dès avril 2002. Ainsi donc, les membres effectifs ayant véritablement joué le rôle, ils viennent de concrétiser leur cérémonie.
Voilà, c'est dans l'allégresse totale que les Kimbanguistes accueillent cet événement. Okombo tete mwana pemeli mosantu likamona likamezalaka na ntango na yango Kimbanguiste oye! Kimbanguiste oye! Kimbanguiste oye! Kimbanguiste oye! One, two, three. Oye! Jangalala! Et bientôt, bien bientôt! À Mokonzi Wabule, représentant légal, chef spirituel, afin de les donner et sénateur. Ah, Bayebati Akimpembe, Bakufi Soni, Soki Mpota et Kauki Bandizi Bakufi Soni. Azakata Salimie! Solo biso banse totondi na esengo kimia banya tata Simoni Kimbangu mokonzi afandi na bonga ya ye nkolo ntonga aju tonga ya ye toyeba yango sikoyo tokotanga na nzembo ya bayuda Psaume 2 mokonzi oyo Yawe aponi ye mpona nini bikolo nyonso ezali kotomboka mpe kongala pamba boye bakonzi ya mokili batomboki mpe bakomi koyokana mpo baboya Yawe na mokonzi oyo ye aponaki apambola mafuta balobi tokata basinga oyo bakangi biso mpe tominongola na bowumbu na bango kuni na likolo nkolo azali koseka azali komona bango pamba mbala moko asiliki mpe bango bayoki somo alobi na bango na nkanda nyonso ngai moko naponi moto na ngai azala mokonzi natii na Sioni ngomba ya ngai ya bosantu mokonzi alobi Yawe apesi ngai motindo boye ozali mwani na ngai moto na boti yo lelo senga ngai na kopesa yo biloko nyonso mpo ezala na yo na kokomisa mokili mobimba bomengo na yo tambwisa yango na makasi penza panza bamboka lokola biloko ya mabele bongo bino bakonzi ya bikolo bozala mayele na kozongela esika ena bongo bino bakonzi ya bikolo bozala mayele bino bato minene ya mokili boyoka toli bosalela Yawe bolenga mpe bobanga ye bondima na esengo mokonzi oyo ye apona soki te ye akosilika bongo bino bokokufa soki te ye akosilika bongo bino bokokufa mpokanda na ye eyaka mbala moko esengo na bato nyonso oyo bamipesaka na ye Yawe abatelaka bato na ye amen. Kimbanguiste oye! Assister
à la décoration qui sera effectuée par le mouvement de surveillance kimbanguiste, la fanfare kimbanguiste ainsi que les flûtistes kimbanguistes. C'est un moment d'une émotion immense. C'est celui de la lecture de l'arrêté ministériel qui approuve la désignation du chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Remettez-moi un cadeau symbolique. Nous assistons maintenant à la décoration du mouvement de surveillance. C'est le général Marou, le gouverneur de la surveillance, qui procède à cette décoration, entouré par le président Massala. C'est un moment très fort qui vient de se terminer. Il s'agit de la décoration. Cérémonial
Nous allons passer à l'imposant défilé qui s'en suivra. Ça se suit. Attention! À gauche! Gauche! L'équilibriste est en musique! Vous le défilé! En avant! Marche! Et bien, Kronki Kolanda, investiture Yamokonzi Abunye, Toti Kolanda, décoration naye, Sikoyo est connu, honneur au chef spirituel, comme il est d'habitude chez les kimbanguistes. Il commence toujours à rendre les honneurs les plus absolus au chef spirituel qui incarne la Sainte Trinité. Et nous devons lui rendre gloire parce que c'est lui. Pomolombo limonene wa mampinga ma eglise kimbangise ongomba mokili mobimba nde yango ebengi biso lelo awa kimbangisa abungula meso abungula meso natindamaki bongo na mbungisa ya tata mokonzi ya mboka na biso président Nabiso, général-major Joseph Kabila. Maloba ya Bolingo, Maloba ya Bondeko, Maloba ya Lisanga, Mbe Maloba ya Ezrael ya Bolamo, ya Bana Kimbangis, Ndenge de Longo Zaliko Sepela, na Yelokola Azaliko Sepela Longo. Tina nini po etumba ya lipanda ya bonsomi na biso ebanda kibongo na Simon Kimbangu ebanda kibongo na Simon Kimbangu apesi nzete na yango bokonzi na bobundi na Patrice Emery Lumumba simana yango abokomi kaka ya boluki bonsomi yango na Congo Mzee Laurent Désiré Kabila ayambi yango kino banguna ya motema likundu babomi ye etumba wana ezali lelo na maboko ya kolomboka na biso Général Major Joseph Kabila akokoba elongo na bana Kongo nyonso elongo na bakimangise nyonso boye te boye te Kimbangise oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye mayenda kama mkonzi ya mboga pesa kingai mpona kopesa bino yango wana na kopesa liloba yango mpe euti epai na mokonzi ya mboka na Eminence Simon Kimbangu Kiangani totondi yo botondi mpe totombeli yo bokasi mpe succès na bokambi ya mampinga ya église Kimbangise na kati na monde. Merci. Voilà. Les différentes autorités, tout à l'heure, nous avons connu quelques éléments critiques, mais nous, voilà. Et là, les différentes confessions religieuses, dans un accoutrement d'exception, ils viennent saluer
sikoyo tobengi baministre boleka kopesa tata wa bino mbote. Celui-là qui va féliciter le chef spirituel pour sa présence et surtout aussi pour le geste que le président de la République a témoigné à son endroit. Voilà, le ministre Ngele, c'est lui qui a signé l'arrêté, c'est celui-là. Et ensuite, le ministre de l'énergie, si ma mémoire est bonne, salue le chef spirituel, voilà. Et une salutation, voilà le ministre, le représentant de la ville de Kinshasa, le gouverneur, comme on dit le gouverneur Nekongo, voilà, il salue le chef spirituel, voilà, il remet un modeste geste, et ensuite, c'est le gouverneur de la présence des Bas-Congo, voilà, il n'oublie pas le bon souvenir qu'ils ont eu avec le chef pendant sa tournée de mois dans le Bas-Congo. Les autorités militaires, voilà, ils ne sont pas du reste dans cette fête des Kimbongistes, pour les Kimbongistes, par les Kimbongistes. Le fil est long. Les différentes autorités politiques, c'est maintenant leur tour. Je ne saurais vous les identifier parce que je ne connais pas pratiquement toutes ces personnes. Mais de manière rotative, chacun passe, salue et il adresse quelques mots de civilité au premier Kimbongiste. Apprend de chaleur et il est toujours attentif avec un sourire qui fait confiance, qui est un très bon signe. Voilà. Voilà, et ça continue. Voilà le chef de la police nationale. Grâce à la police nationale, nous avons connu une sécurité impeccable, très impeccable, entre nous soit dit. Voilà les unités de la PAC. Les dignitaires de la c'est le moment de salutation et félicitations de la commune de Kasaou, qui avait commencé par le chef de confession religieuse. Nous avons remarqué le représentant de l'église catholique qui est venu représenter le cardinal. Voilà le Papa Kisombe qui a commencé, voilà un sympathisant qui m'enregistre de longue date, qui n'épargne pas l'équivalent de sa présence chaque fois que celle-ci s'avère nécessaire. Voilà, il est là, en train de s'adresser au nouveau chef spirituel, une façon de témoigner sa totale confiance à l'église kimbangiste pour laquelle il a beaucoup fait pour son développement. Voilà, un exemple à suivre. Les autres les actionnaires d'affaires, autorités politiques, continuent à faire la randonnée. Bon, sans oublier les femmes. Les mamans aussi sont au rendez-vous, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur qui va peut-être bientôt tirer sa référence en attendant que la voiture se pointe. Il est là, entouré des autorités politico-administratives. Il va être intercepté par la presse. Il va pouvoir répondre à quelques petites questions que les hommes de la presse vont pouvoir lui poser. Voilà, c'est ce qui crée cet attroupement. Dans l'autre temps, de l'autre côté, là où nous allons revenir, le tour de main, la salutation continue, membre de la famille de Papa Simon, cette dame. Voilà, c'est un sympathisant qui a toujours côtoyé les papas, qui ne se retient pas dans ses sentiments d'affection à l'endroit de la famille, surtout à l'endroit de la personne de Simon qui a vu les choses qui vient d'être installé officiellement. Voilà, le professeur, le nom encore m'échappe, mais c'est un
Voilà, et nous continuons cette une très très grande brochette de chefs politiques, de chefs religieux et consorts. Dans l'entretemps, on évacue les autorités. Là, c'est le gouverneur du Bas-Congo qui partait. Et voilà le gouverneur du Bas-Congo qui dire sa révérence aussi, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur. L'un après l'autre, les autorités quittent le centre d'accueil. Ça, c'est un grand honneur, un grand volontaire de l'église qui salue le chef. Bon, dans l'entretemps, nous allons suivre le tour de la salutation accompagnée de ces Soba mokonza bule toli komona na molato mwa pembe pe ya maya sombe bandeko ya Afriki bango na bazali koleka pona kopesa lokumu lelo kokina mokonza bule tala bana ya bato basili kolata molato ya baangelu Kimbangiso ye pepela mouchoir pepela bikola bouger ba parasole batata na ba mama Nzambe ya mawa yokila biso mawa topesi komona ye lokumu po ete abongile lokumu ya solo akoka kopambola biso baye bazali na bakado na bagroupe bamouvement baassociation baservice boya kopesa bakombo awa epai ya papa secrétaire urbain po ete bokoka kozala programme mpo na ntina ya ordre ya remise ya bakado. Et nous devions nous conformer à la loi qui est régie en RDC, c'est ce qui vient de se faire aujourd'hui. Et actuellement, nous assistons au défilé d'honneur. Nous voyons la troupe du mouvement de surveillance qui est en train de passer devant la tribu d'honneur, conduite par Papa Mambou, qui est le président général du mouvement de surveillance Kimbangiste. Après eux, je crois qu'il y aura tous les mouvements qui ont des cadeaux à faire au chef spirituel pour passer devant la tribune d'honneur où le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Pour les visiteurs, nous tenons à vous rappeler que Papa Simon Kimbangu Kiangani a succédé à son père, décédé le 16, si je ne me trompe pas, le 16 août de 2000. Alors voici, il a succédé, il a été présenté au fidèle Kimbanguiste le 26 août à Kamba, mais il était d'une grande nécessité que cette investiture soit faite, car toute société est conformée à une loi, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez toute la communauté kimbanguiste en joie, habillée de leur couleur traditionnelle, le vert et blanc. En tout cas, Papa Salomon, je crois qu'on peut dire que l'ambiance est céleste, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous espérons qu'après cette investiture que nous-mêmes nous avons vue de nos propres yeux, il n'y aura plus de flou à entretenir. Je vous repasse le micro. Oh, kombo ya tata mwana pe molio mosantu tozali se kokoba batata na bamama ndenge tote koloba bozali kolanda
lolaka ya bapandisango okati ya preski baye bazali kolimbolela mpe komanolela bino me bazali koleka okati ya centre dake mokolo monene mwa lelo na yango toali kosenga na bachef de mouvement baye bakoyoka kombo awa ya solo batata na bamama bokende na lombangu mpenza na studio numero 10 service ya finance bazali kozela bino po ete boyebi mokumba moye mopesamelaki bino tozali kotanga bamouvement mpe association iye ijiki koreki jejeki fareki sandoa volontaire bascout ngilima ajax association des chauffeurs bakengi département iye développement patrimoine bacommune iye commune ya kalamu commune ya aumônerie de l'Unikine ou bien aumônerie universitaire, dirigeant, AFKI, GTKI, surveillant, FLIKI, FAKI, Inter-ISK, Angola, Bolingo 56, Mutuelle Mamamouilou, Croix-Rouge, AJAM, département de santé, enseignement, département social, commune à Bandalungwa et puis commune... Je crois que nous avons publié ici l'arrêté ministériel qui a pris acte de cette investiture, qui est publié dans le journal officiel qui est vendu tout juste à l'entrée du centre d'accueil. Il y a le journal officiel où est publié l'acte ministériel qui reconnaît comme représentant légal de l'église kimbanguiste son éminence Simon Kimbangu Kiangani, Papa Chichi, pour une bonne compréhension à tous les fidèles kimbanguistes. Nous te demandons de faire un commentaire en Chiluba. Tudi mune musante dake kimbangise mwaba utudi nidiba diaku tusambanzolu diba ni chikondu ditudi mune musante dake kimbangise mwaba udi masanka akwende kuyi patu tambanga naha lelu ndituku ni chikondu chidiba sombe shamfumu wa chichila uno oluka kamakambo Makumbu ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Sango ya liboso bapaya na biso baye wit. Oyo tozaki kozela ba américain baye wit. Ba mususu bakoya na poko. Lokola makambo esalami na misu na ngai naza na mutuna. Eske bokoyokisa biso soni? Baza nanu na repo kuna na ndaku ekozala lere muke bokomona bango. Bolingi bie bolingi te. Batu wana bayepa na biso. Nakala nga na yebi nanga Bible te. Na yoka katangu bateyaka. Ndaku ya Yerusalemu yakala batonga kango 3 fois. Oyo bakoya balobi liboso ye moko Salomo. Tangu batale te eza muke babuki yango. Babakisundam. Oyo koya monike eboyete babuki mususu. Babakisi. Etikalaka mir moko ya Salomo eza na kati na ibite kitibuna tata bobe. Ba pasteri ta yule buna bieka bweko. Ebuna mbe. Umuru mukamba kamya butu kula kije tangako. Miru wana ikoma mwendo pono nini yangoka kamutetikala sugi yake kuna atuti mutu sambele abimi.
soki totali baoyo babongisaka yango bato bazali kouta epai na epai na basoda na kati na bakomersa na kati bato ya ndenge na ndenge eza boye te muni bapasteri tayula kisei koketi buna mpona nini oyo ya biso eza ya libela oyo batata na biso basali yango wana bapaya wana baza koya azala nani baza koya epai na biso boyoki tokolonga be tokolonga te tokosala be tokosala te tokopesa be tokopesa te batata bamama bajeune naza na likambo moko ezala papa kulutu papa mfumu mbanza papa mfumu longo bango si bafuti niongo ya papa Simoki Mbangu ukolobete ndenge nini susu niongo pamba te musala oyo tata na bango atindaki bakomisi yango bakokisi yango eza boye te kanisa likambo wana nakoyeba likambo nini esalami lelo yango nde esalamaki na nkamba le 26 août bandeko na nga balobi ete toti yaya liboso ezali pasi tozali 26 bangolo balobi ete yaya leka liboso na miso ya bato nyonso lelo oyo esalami ndenge esalamaka na 21 na papa Simoki Mbangu abengi papa Mfuti alobi ete nzambe apesinga musala yo ozali leta olobi nini leta alobi ete tozali sala na yo lelo leta ye apesi maloba ke mokili mobimba sikawa Simoki Mbangu Kyangani ye mokonzi ya Lingomba kasi eloko nini nga nasengi na mokili nyonso mabondeli bosimba biso makasi tozala na lolendo te papa Mfumu Longo aza koloba ete omikitisa soki omikitisi nzambe akosala nini soki omimatisi nzambe akosala nini eza musala makasi mpona nini niongo ya papa Simoki Mbangu bapapa basilisi yango pamba te Lingomba eke mokili mobimba lelo oyo bauti na Ameriki bango wana baye esengo te tosimba likambo wana soki tolingani tokangani tosimi musala kitoko oyo babongisila biso ekomonana kaka ikuyila boye balinga te tokosala nini tukakia lumbungeli yake atate embezi tukena mpasi ntela ukufi kibagise ye bato nyonso bayoki bamoni eke mosika ekotambula na bajournaux na baradio, télévision, fête ya mukolo ya lelo.
eza nyongo. Bapapa basisi nyongo ya papa Simoki Mbangu esika biso tokamati tangu wana na papa Mfuma Mbanza amoni te mikolo na ye ekoki abangaki lisusu bana te abengisi biso alobi yanga sikoyo esili biso tosengi papa ndenge nini invité esili nga nakei. Bon, papa alobi nini okende Kinshasa? Nakende Kinshasa. Na 6h tosali makambo aye na Kiemba atiki biso na ndako te pe na hôpital te kasi na nzela tala na oyo ya kolo Yesu ezalaka ndenge nini ndako te hôpital te kasi na montagne makambo nyonso wana etikala sukuna te eya epa na biso wa na RDC mutu akosa yo te mboka mosusu te ndenge kaka tolandi na mateya tokende kaka mokili ntango ekoyeba ntango wana ekozala lisusu te ke quantité te qualité tokoki kozala ebele me makambo oyo tozosala soki eza bongo te ntango wana bakotala qualité ya mutu na bizaleli na misala makambo nyonso eza boye te nga nazalaki mutu ya liboso mutu ya liboso mpe azongaka nsima oyo aye nsima aleki liboso eza boye te bolingo mibeko mpe misala tosimba na makasi oyo eza ebandeli oyo bazali ke biso awa moi bango kuna butu bakoya awa asi baya na bango awa biso tozokenda misala bango baza ya kolala poko ya biso ya 6h to 18h bango balamuki biso tolali soki oke na sanza se oyo tomonaka mabele ekomi likolo sanza akomi na se yo okoluka likolo soki eza wapi okomona yango te likolo ezali wapi kibangiso ye likolo ezali wapi eboluza wapi liokoko no munzo ile ekanga makambo mazali kosambla eza eloko ya kitoko okoyeba mabomba mingi ya tata Nzambe tata Simoki Mbangu atikilaki biso Bible nzela mosusu ezali te kaka yango wana tokosala mpe ntinsani mpona bapaya wana na monete ya solo toza kokipe bango mpe tomoni bakonzi na biso mpe bauti Braza baye programme wana eza epai ya papa de la ville nsima nde ya koyamba bango mpona kokende mosika te makambo eza ebele oyo ya mokolo ya lelo nde yango wana tosololi moke bapapa surveillant eza mokolo na bino namoni bino boye ebele na sepeli mingi pamba te bolakisi ete eza mokolo na bino eza boye te pied gauche pied gauche pied gauche eunwe
Merci aussi si boyena kombo misa tata mwana pe tata molimo santo. Amen.